Kobanda Mbaya ti Brazzaville pendant 3 jours. Scénario wana esalamaki pe na papa dernier na kuntima na Israël. Mvule bane ko bete susute tanga komi na batini ko benga na Israël tanga komi na Israël. Premier ministre alobi na ye que vraiment au commis ba bagage tika nango à part à côté tout ça kaka yelo ko moko mvule beta ce qui est réellement zali moi na Simon Kimbangu to bi force Simon Kimbangu beta mvula mvula pe beta ki Israël Jordanie ba pays nyonso et zing Israël mvula vous yaki ya makasi. Donc Eric a confirmé Wambaya était papa Simon Kimbangu Kiangani yeka Simon Kimbangu oya yaki vers 1935 39. Mais soit qui wanate bakanaki photo ba mibal. Mais tango bakeko produit photo wana ba ye nango côté à roi lobby oh menga mutu zaki na awa eza yete oh ya lati veste mais wa awa na mwana ki na liputa parce que Simon Kimbangu de 1887 jusqu'à les années 1921 abane kolata liputa na blues. Donc roi il dit non Simon Kimbangu azalaki awa yega moto azalaki ona monaki na 1935 39 azalaki na veste c'est pas lui moto na zaki ne photo azalaki na liputa en blues na liputa. Alors on a même voyage wana il y a 2002 dans le barak il a dit voyage na bien kango voyage histoire il y a ancien papa libre papa teye moto akine ko papa Simon Kimbangu Kiangani na Kinshasa yakine awa pe atambusa ki na Congo Movimu na kati avion ba uti Pointe Noire baza ko zongo tu es besoin de été to subir que guerre civile.